bandeko balandi ya émission santé lamu totondi bino botondi na attention bopesaka ntango nyonso ya kolandaka émission na bino kitoko émission santé lamu émission se yoko ekolukaka ntango nyonso santé bayimboka ekoka kozala bango malamu émission oyo na ntina kovalorize médecine naturelle médecine africaine médecine oyo bobengaka médecine traditionnelle émission eye na ntina kodénoncer mayele mabe ya loposo pembe na nzela médecine na bango médecine moderne oyo balukaka ntango nyonso ya koexterminer race noire ya kodétruire race noire à travers médecine na bango médecine moderne nde na bongo lelo tokolobela bango baede ya loposo pembe na secteur médical wana tomoni bamoustiquaire imprégnés d'insecticide bavaccin mpe bongo batonga repos na banzi na kati ya batonga wana bapesaka ekutaka cher pour que batonga wana ekoka bango kosalama bamoustiquaire esalama mpe nyonso wana esalama nde yango oyo bayaka bango kosunga biso nde tokotala eske lisungi wana bayaka nango mpena na motema moko to ezalaka na chose caché ezalaka na kati ya baedi wana nde toyambi bongo invité oyo bomesana bango kolanda na kati ya plateau na bino émission santé lamu nganga buka dingisi ndombe l'équipe Havita mbote nganga buka mbote ndeko mopanzi sango pe mbote na bandeko banso bazwi libako ya kolanda biso na ngonga oyo boni ba santé ingeta ba santé kimi ezali penza na ngoya ya fumuki mbango matondo bandeko balandi neka tolobaki ete lelo tokolobela bango ba aide ya loposo pembe na secteur médical wana tomoni ba moustiquaire imprégnés d'insecticide batonga repos pe ba vaccin solo bandeko balandi po ba salisa vaccin ekutaka ba milliards de milliards sima kosalisa yango baye pour ke bato bakokabola yango to bakokepika yango bakofuta bango mbongo ebele pour ke ba exécuter acte wana toye bongo na batonga repos lolenge moko basalisi yango na mbongo ebele baye awa baforme bato bakopesa batonga yango pendant formation nano bazofuta bango sima ya kofuta bango na formation tango mpe bake koexécuter acte yango bakofuta bango susu mpe epesamaka bambongo ebele toye susu na vaccin lolenge moko mpo esalama ekutaka bamilliard ebele pour ke vaccin esalama basalisi vaccin eye awa na mboka na biso na afrique to mpe na congo na kopose susu acte wana bato bakopose acte wana bakofuta bango en dehors ya basalaire na bango oyo bazwaka na compte ya santé nde yango tolingi totuna eske mbongo nyonso badepense wana pour te basalisa badepense wana nyonso pour baya kosunga biso basalaka yango sans intérêt to eloko moko ebatamaka na kati ya baedi wana matondo ndeko mopanzi sango na motuna ya kitoko mpona koyoka yango kasi pasi na motema ntango bango babengaka yango baedi bazoya koede biso bazoya kosunga biso mpo eza ofele ndenge bolobi ndakisa tonga ba vaccin wana eza kofele ba moustiquaire wana ofele pe bongo batonga oyo ya kopemisa mabota elobi nango bino babimisi bambongo ebele en plus bandeko basalaka baservice wana bafutaka bango toyeba boye eza na eloko moko te oyo mundela kosala eza avantage na biso mais manque ya gagner pa na bango eza te sauf eloko te na nyonso oyo mindele bayelaka biso soki bino bozomona to biso bayindo tozomona ete avantage moko ezali par rapport nde bayeli biso apo bana basi bazobota ebele mpona kopesa bango mwa temps ya repos ingeta tozwa tonga wana ingeta yo sepeli ozwi tonga ya repos wana mpo mundele facilité nzoka nde mundele na kati ya kozwa tonga ya repos wana ye azobénéficie na nini ingeta yo ozwi tonga repos yeba pe ba conséquences ya batonga ya repos yango okososola sikoyo ete ye mundele penza aza motema mabe conséquences nango ezali ingeta ntango yo ozwi tonga repos ozwi repos eboti nanu kindumba tonga repos wana oyo banengwa to mpe bongo bana basi bozozwa ezokolisa kindumba na lolenge nini donc amona mwasi nazwi ntango mosusu naza na 20 ans ou 25 ans nazwi tonga wana ya 5 ans oyo nga nanu mwana mwasi ya 20 ans nanu naboti te nazwi tonga ya 5 ans ndenge nazwi tonga ya 5 ans wana nzoka nde nzambe asala mwana mwasi après 1 mois abimisaka salite donc akendaka na bapériode na ye ndenge balobaka réglé akatisi siko yo pendant 5 ans ozwi eza na basi mosusu akoki kosala 1 année soki azwi tonga wana aréglaka te makila ebele sikoyo bamakila nano ebele ebimaka nanu te ekata nano azoréglé te ezobombama bamakila wana ebombami nzoka nde esengaka il faut ebimaka siko ntango ezobima te ebombami après 1 année
mutu musupe mwasi muso ba te na lembi na ngango na zoki on la 5 manaki elongola tango na kokisi 2 ans tango bolongoli et ça la bango nini makila sko komi ko bima kwa robinet et fongami tozo zo baka ona mingi donc banda makile banda ko bima e kataka te e bima kaka pendant 1 mois 2 mois nzoka ndo yeba te zo bima bongo po o esenga ke bima kite par rapport ya tongo ozwaki vanda ki na kati ndenge vandi bongo ezo beba ezo pola na kati nango parce que les opola ego baby sa bassin bisika wapi mwana vandaka loko le baby tango ego bando bimana mingi bakenda fo bazo antibiotique ya makasi donc tango zo antibiotique e bomi lisusu pour antibiotique kasi za antivi inget antibiotique wana za antivi e bomi lisusu yo donc ozomi bomaka kaka ozomi bomaka nzoka nde ye mundele avantage na ye ponenge ozomi bomaka bongo obota lisusu te ingeta kobota te wana ya yo mwana mwasi eza avantage na ye po yaza na posa biso ba kasi yaza na posa to se multiplier te to le belongo bongo ingeta soki siko boboti susu te to bobota ni susu te avantage na kozana kasi avantage na ende ya rozo aya ovanda aya oyingela na Afrique donc exterminer race ingeta donc objectif na yende ya mwana mundele donc ya avantage na ye biso to s'éliminer ingeta wana avantage na ye bosila to sila donc posa penezali ke to mona bakango biso to yamba yango mwana mobali to mwana mwasi azana 18 ans makomi déjà na faiblesse sexuelle donc ezaka pona batonga te presque ba kisi nyoso ba sala avantage na biso ezati donc yango pe ba créer basi na basi babana ka mibali na mibali babana ka puka keno bo sila bo donc ba yino bazala susu te basi na basi babala nto mibali na mibali wana eza ileko na bango ya bakomi déjà na suka lokola bakomi na suka c'est que reproduction go za la lisuti wana eza na ba données moko spirituel donc reproduction go za sute na ngambu na bango nde sale de mobali na mobali babala na pota babala ba robota na te ba ko kolisa lisusu bakomo sala ba robot oza oki obali robot otie na ndako aza ko kokisa ba posa na yo ma robota na ete donc wana eza elle na bango mena elle na biso tozana ba espace vide belé ozo senga na biso to tondisa yango siko tango to okutana ba kokoso wana ebele ya bana basi bana ba problème mabota ebele pona nini yo boti debana mokezo atonga repos ya 5 ans par rapport ya nini il fallait que to encourager yango te mais tango musu mama mo kaza déjà na 8 bana na ye tango mususu wana to lobi to encourager te mais tango mususu siko jeune fille ona no boti te oke kozwango tango ke kozwango wana okomi à l'aise donc yo nde leader nina boata antibali donc mobali ni ata na sangani na 10 tata 20 tata donc nina bona za l'aise moi dans la place mutu mundu na ebité par rapport ya compréhension lobini na place na boma na longola zemi na longola mwana te na zo nga tonga na vana nga timi ba lobango keno ba moniete basi ba bwaka ba zemi mingi na ba balabala ba nini nde ba moni puke ba makambo wana ezala susu te yango basali programme wana pour que basi ba bota ne kenge donc azwazemi na tango alingi pe bota na période oyo alingi nini zo sala ke bana basi bazwa bazemi ba bota bwaka par rapport ya réalité ya condition to vivre za condition eza malamu te condition moi ça moni ya nene na boy mwana ngutu na zwe na passe mbala ngutu asala kate ngamo ngutu place na zo vanda kokoso ndi yake ko bwaka mwana kozi nyonso ya kobwaka bana ya bana kobeba ya biso bayindo eza mundele donc so soutenir il fallait ba soutenir ba milliards wana ba bimisaka ba améliorer condition ba misala ingete ba condition bonga ba fongoli ba compagnie ba ye ba o wana bana ba mbongo wana ba milliardaire na bango mundele ba ya kotonga awo soki batongi biso ba jeune tongo to sala ata to ya kosambela ya église ko diminuer ba jeune ba une semaine po ba pesa bana basi ba chance mabala biso mibali to sala te sko to ge ba la bondenge ya on a quoi lipamboli négatif eleki makase botisi ba lesbienne na ba PD donc aide na bango eza aide na bango po esunga bango na ba avantage bazana ngo posa mais ate aide na aide pas na biso po na avantage na biso te aide na bango désavantage na biso mais avantage n'est pas na bango par rapport ndenge boto ya nolete pona batonga repo posa na bango ezalaka le poso moyindo asila pour que bango ba remplacer mabelo mais pona ba moustiquaire imprégnés d'insecticides ba lobete malaria comme ils donc les amis en Afrique ne va soutenir Afrique na moustiquaire imprégnés d'insecticides ni ne bon makana kati wana ndeko mopandi sango banda okabula ba moustiquaire wana to ya malaria zo kita to ezo mata to yebite lokwa bino batuna kabino te bandeko bazolanda biso malaria zo baka marakaka siko to yebite ba moustiquaire ngo to tia ngo na ba chambre est-ce que elobi nango fumu kusukia muzala mpana nango la bisika bazali bubongi na lokumu solo po bino nde molakisi nzela il fallait bakanga ta Congo mobimba na moustiquaire na ba moustiquaire bakangi ozaki
Parce que ceux qui bakangi ba terrasse pe ko se retrouver kana kata moustiquaire. Basala nde musala ya ko bongisa kinzungi di la dans environnement, ba peto l'environnement, on to mona malaria ko diminuer. To pe bon bato e rozala lisusu te ebele. Mais so gaza moustiquaire, ngungi wana abango kota na chambre bon na salon. Yambo la ok na chambre le carnon na salon. Ngungi wana balabala zalaka te. Tango ta la télé. Ah, on les a pas ventir. Donc biso bato toza na boyebi wana ba docteur moderne soit disant ba docteur traditionnel to sunga ba konzi mboka na biso. Soki to sungi bango par rapport à domaine no biso tozali ndeko lingisa ete ba konzi mboka ba tia espoir et pas na biso. Po ba konzi mboka bazondima ba dona te na kibango mo ba tuna na secteur médical. Ingeta par rapport à biloko wana ezokota bomondengni biso ne tondimaka ingeta ekota bakonzi eza pena pona kosunga parce que tango biso toloba ke eza pona kosunga mokonzi mboka ndimi eza sous charge ya mokonzi mboka te charge na biso moustiquaire wana eza na impact moko te par rapport ya malaria o tozanango bosili kotel c'était pona moustiquaire et rolongo bana ko sala entretien de ko bongisa kinzungi la to nzinga environnement et comme propre ndenge pana bango koma keno ba améliorer ba conditions ngonga rolimo na minute mpesa ozala société ingeta ben convenant ya ba moustiquaire ezali ni tango bato ba ko sala moustiquaire mingi mayele mabenini o mundela bomba na kati ba moustiquaire yoka ba conditions soki osukula ngo tango na se ya moi te soka nde moi wana biso ba africain to ebi moi eza tata mokili to pe bongo nzambe oyo azongengisa bom apesi bom moi na mokili mobimba à travers moi siko tombo bike botiango na se ya moi te moi déjà na rôle ya kopetola sege mayele moko mabeza wa siko tombo lo bake eloko wana eleka na moi te bobomba ngo na place moko boye malili ezali te mais li douce wana déjà ba madusu wana batia ngo mikie pona ngana komona lokwa madusu wana déjà ka mikie oyo eko pesa koko so pongunga kota batika ngo ka bongo batia kiso wana te soka e ba kon eloko no so mundela sali soka comme na ba condition ki ebeza na mayele mabe ba lobi soki batiki yango bongo mutu alala ko boso no pusani pembeni net ya musika ngunga ko sana facilita ko piquer ne batia kiso wana même si ngunga moya pusana ezala ko comment kiso ngo so comme mabe pa pona mutu mais ba ko sala ba réduire volume ya kiso wana ezaka ki epesa koko so pa ya ngungi mais pas mutu epesa koko so te capacité wana ezali parce que pona nini komige na kiso wana eza mabe pona ngungi eza pe mabe pona mutu poto kende musika te bandeko nanga to salelaka yango te esili poto kende biso musika to bongo siko soki jouna na mo ebimi te me bolela ko ngesengaki batanda pio bolimbisi mo ebimi makasi esika ya pio ezate banzete ezate na lupango botandela ngo wapi bandeko balandi bosi bon kolio kamalamu lelo to sali bon kolobela ba aide ya loposo pembe na secteur médical wana to lobela ki tozo lobela vaccin batonga repo pe ba moustiquaire imprégné d'insecticide nganga buka dingisa kolandela tonga repo ndenge bosili kolobelango tomona ki na bana o basala dissertation na mbulo kaka na ba centre na ba nyonso batie ba site et pa wa ba pesa ka bana mateya lolenge kane basalela ba préservatif basalela batonga wana po ba mibatela toyebi te na bino banganga boka obo yaka na tina ko dénoncer mayele mabe ya loposo pembe o bazoluka ko détruire santé ba imboka nini obo monaki par rapport ya mayiwana matondo tango nyonso tobetaka motema bososolaka ete tango wana nde toyokaka pasi makasi yambo totake nanu to mpe bongo tolobela bandeko wana loposo pembe oyo batindi tokomeka koteya bandeko bazoyamba charge wana mukumba wana ya kobeta bandeko na biso bana basi batonga ozopesa mutu eloko oyo oyebi te forme to tina nini batindeli yango me yo mpona mbongo obandi kobenga bandeko basi botubaka bango batonga to bongo bopesa bango batonga mpona kogarde kozala na bango donc abota na volonté ndenge bozolobela wana to ndenge balobelaka soki kutu tonga wana eza mabe na mwasi oyo deja bota soki batonga wana eza mabe na basi oyo babota bongo sikoyo na mwasi oyo nanu aboti te o matrice ne eza nanu fresh tolobela yango bongo nanu ezwi mouvuma te ntango deja ozwi tonga wana omipesi kokoso na nzoto na yo mwana mwasi oyo ozwi oyo deja bazwi yango ndenge bazoyokanga pasi pe mawa ingeta lokola ba oyo pe bazali balingaki bazwa yango ta mususu lobi to sima ya lobi to sala attention
donc tant niveau ya biso bayindo esiko mundela memi biso donc ndenge bazopesa bango tonga bongo kasi mwasi azwi assurance iti donc nde nasali nanga examen na moi boye na butu naza à l'aise naza pe libre buzoba nyonso na kosala forme nyonso na kozaela na tata to pe bongo na mobali nanga pour meza te mpo naza deya na assurance atonga ingeta oza na assurance atonga pozwa mokumba te ingeta mais oza na assurance te mpo maladi oyo ozwi soki oyebaki olinga kondima te bapesa otonga wana ezokende kofaiblir matrice akokoma donc akokoma faible na elle na biso lisusu batata lokola tozomela bimelamela donc superme na yo lokola pe ekoma faible eke ekuta na matrice eza faible kokoso kokoso après lobi natamboli nakendaki na hôpital oyo nauti boye mabote eza te kasi okende église suka nango okende nde koluka na église paster ntango otya loboko en tout cas tata mwasi na bino asepelaka te ntango obalaka ndoki aliaka mbongo ya doti te mvoala ngani en plus tokeba bandeko na nga basi mususu bakoloba docteur nganga buka dingisa olobaki tozwaka batonga wana te mais tomelaka na biso bakisi ezalaka ya 1 mois wana kuta eza lisusu mabe koleka mabe nango eza nini kasi ozwi ya 3 mois eza lokola moto asala formation na place formation esala 6 mois yo biso babi te na centre na biso toformaka 3 mois siko meka kokanisa na formation olingo osala 6 mois na osali 3 mois donc formation mo accéléré nayebi te soki bososoli bandeko bazolanda donc wana kuta eza mabe lisusu koleka oyo ya 50 to mpe bongo ya 2 ans na mokuse tozwa yango te bandeko na nga na baekole to mpe bongo na bacentre oyo bandeko na biso bazosalela baexamen bokei bazokende kuna mpona koya kosala examen bazokende te to bazoya pa na bino te mpo bopesa bango batonga nazoloba yango etaki responsable ya loposo moyino na ele ya santé mpo tata mokili atiaki bilembo atiaki don kati na nga mpona koya kobikisa bayindo kolandela bakokoso ya santé donc naza na droit ya kobeta sete mpe ya kotalisa bakonzi na biso ya mboka ekozala malamu pourtant musunga na aloba boye mutu aza na bososoli ya kondima ezala te bo mutu aza na bososoli te mais soki bino bakonzi bolimbisi na botoso topesaka bino soki bino botelemeli yango mpona kobatela population na bino oyo eza ete nsima ya lobi to nsima ya lobi wana te bakokoso ya mabota ezala bosunga biso bosunga bandeko na biso bajeune fille mpo toza na posa bandeko na biso wana bamerite lipamboli oyo nzambe aloba natindi bino bato bokende bobota botondisa mokili ingete kozala malamu na eli ya bakonzi na biso ya mboka matondo mingi bandeko balandi ya émission santé lamu bobo mesa tozokozongela ete tozokolobela bongo baede ya loposo pembe na secteur médical wana bomoni bamoustiquaire impone d'insecticide batonga repo mpe bongo bavaccin nganga buka tolobeli moustiquaire tolobeli batonga repo kasi bayaka mpe na vaccin balobi vaccin babeta bato bavaccin na ntina et prévenir bango na babokono wana bomoni batibe babokono moko oyo eswanyamaka na pasi nayebi te par rapport bambongo badepensa mpo basalisa bavaccin wana ti baya baexécute yango badepense nyonso mondele asalaka wana nini ebombamaka na kati ya vaccin baya kaka mpo basunga mpena baprévenir bamaladi awa na afrique to mayele nini ya mabe oyo ezalaka na kati ya vaccin soki kutu dolarene bazoteka yango oyo akisa motu pasi bazoteka yango na mbongo bongo siko oyo eza ndakisa ya tibere to mpe bongo ya sida estce bino moko bozomona teke eza na mayele moko ebombami na kati dolarene bakoteka parce que ezaka mpo ebikisa affaire mais oyo wana mpona koprévenir donc koprévenir c'est plus grave par rapport ya kobikisa yango balingi bamibikisela vo me prévenir ke guérir koprévenir yango nayebi te ntango mosusu ndeko mopandisa yango bolimbisi na bandeko baalanda koprévenir eza euta na mo prévention ingeta oyo wana eza koprévenir te bayaka nde kointervenir mpo déjà maladi déjà ekota batikotisela biso déjà maladi yango soki mizalelaka te toyoka nanu tibere te toyoka sida te toyoka babukabuka te wana bayebisi biso ke toyoka koprévenir mpo maladi moko ezolinge ya oyo toyebi yango nanu te wana babi ayinge te eza mpenza eloko ya kondima tozwa yango siko yango déjà ezali siko bakoprévenir par rapport bayende kointervenir siko lokola baye kointervenir intervention nyonso ezalaka na retard na koliki ya bandeko bazolanda biso bazososola lokola intervention nyonso ezalaka na retard en plus intervention yango ye mpo na nini soki mpo na nga naza mokonzi ya mboka to naza na niveau bakonzi na biso bazali ntango bayaka na badon wana ya bavaccin ndakisa ndenge bolobi te bayela biso nde mateya bakonzi bolona banzeta malala ebele bolona banzeta manga ebele mpo fruit nde eza base na nzoto ya moto mpo vaccin wana fumoki mbango
soki balobi nini na mabe eza na kati kasi totala bato oyo bazobela batuber lelo bato oyo bazobela sida nzoka nde sida kala nga nayebi yango soki moto azobela yango lolenge na ye apparence na ye ekomonisa deja ke moto aza maladi ntango sunga mobali nazali na posa nalingana oyo nzoto yango te azobela mais tala lelo basi oyo bazobela sida to mibali costo donc omona pena mwa moso ndeti aza na maladi te sikoyo matondo mingi ntango bapesi mwana moto azobela aza na sante ya malamu bongo eske yo oyebaki moto azobela oyeba toke ye mpe akondima ndenge olingi ye bongo ye aza na posa epanzana mpo ye deja beli akondima ngo ntango obimi na ye wana kuna bimi totala siko sida ndenge epanzani tokeba bandeko na nga bayindo tokeba par rapport ya bavaccin wana nyonso oyo ndeko mopanzi sango lobi baede eza baedi te eza nde mpona kodétruire biso baafricain eza mpona kopesa koko soko maisa to ya bamaladi oyo nyonso toyebi oyo mindele batindela biso donc eza malamu te ezala batongo bapesaka bolimbisi bakonzi ya mboka toza mpona koloba ingeta ata guerre eza na mboka ya forme nyonso bachar de combat obi ezobeta soki soso ngonga na ye koki ya kobelela kokiriko akolela kaka sue kozala te ingeta eza ata bavaccin baloba oyo mangwele babetaka biso awa d'origine nango balobaka mpona faire ezaka base nango mpona faire ndenge balobaka na tuna médecin mosusu aloba nanga bongo mais ntango mwana abotami mama bayebisi mama liaka wangila liaka pondu mingi mais pondu eza déjà faire eza na kati ya pondu te faire eza na kati ya fumbwa oyo tomonaka eza faire eza yebele koleka ntango kaka mwana azomela ekende kokolisa nango mikuwa epesi bantikore makasi siko totala bano bazwaka mangwele wana te eske bakufa to bazovivre oyo bavaccin wana nyonso base nango ezalaka nini bandeko bozolanda ngai base nango ezali mwana azwi vaccin effet nango komona yango te après 2 ans to après 1 mois te congolais ezalaka effet salama fumokimbangu wana ndimike eloko wana naliaki eloko nasalaki yango nde pozinga ndeko mopanzi yango mundela ayebi mutu po azwa maturité ya mutu ntango azokoma na age ya 12 ans azwiki responsabilité na ye nde makabo oyo tata mokeli to nzambe atia kati na ye nde ekobanda siko komanifeste donc ebandi kobima ntango kaka makabo ezolingi ebanda kobima nzoka nde bavaccin tozwaka ezalaka na badele ntango mosusu ya 11 ans ntango mosusu ya 12 ans donc ntango kaka bilembo nde elingi ebanda kobima efe ya vaccin wana mpe ebandi siko kokitisa bilembo outaki nango na mokili ya molimo omona obotaki mpe na mwana ya malamu na forme akomeliki voyou yo moko comprendre te mutalo mwana na ndima teke yende onga na makanisi kute kozala te ozonga ke vaccin oyo azwaka ekozala te po ebunga de je suis ntango molai mundele aza kadia mpemba donc toza tana eloko moko te tolobake mundele asala eza malamu mpona biso sauf eloko te bandeko bozolandanga totia yango na matoi tokotisa yango mpenza kati na biso toyeba ete eza na eloko moko te oyo tokokumisa mundele asali soki ezali bokobenga ndeko mopanzi sango émission tokoya botalisa biso tokoyebana kotalisa biso oyo oloba eza malamu mais eza mpe mabe mpona boye bokopesa biso raison nganga buka dingisi bosilaki bongo kotalisa bolimboli malamu kasi place moko botalisaki ete mpona bavaccin soki kozala lisungi eza malamu lokola vaccin eyaka mpona ndenge balobaka eyaka mpo eprevenir maladie ekezala malamu balonela biso banzete oyo eza na bafuri parce que bafuri wana yango nde oyo ejwaka role ya prévention to ya koprevenir babokono soki tolia bafuri wana ebele nde ekozala mpasi mpo ete tokokobela susu donc soki basungi biso na banzete nde ekosunga biso tozwa bafuri ebele mpo soki banzete balonda yango ebele bafuri ekozala ebele motu nyonso akozala en plus mopepe mpe okomema oxygène ekozala ya malamu na mikolo mibu euti koleka balobaki bafinanse biso na banzete ya bakaja toyebi te likanisi wana moi te bakomakomaka meme na likanisi na bino akasia yo wana nukombo tala bokende na bamboka na bavillage na bakati soko omemeli bango banzete wana oyo baza deja ekolamuka bakoboma yo ezobebisa mabele nzete akasia wana eza nao na monoko neza biso te eza biso bakoko na biso bazalaki na nzete oyo ozobénéficie na mbuma obénéficie na likasa obénéficie na ekose donc poso obénéficie na musisa siko akasia wana ndesi nga boye naza docteur africaine ingeta ezala poso nango likasa nango musisa nango eza ta na bénéfice moko te na place esunga biso ezodétruire kunde donc ezobebisa mabele tina mundele asalelaki yango eza mpona kobebisa na place bapesa biso bakazi wana te
balonela biso ba malala tozolo ba malamu balona banzeta oleka pena na makadam boye na ba bando bataki kabulaka alena retour baloni pena banzeta manga donc mutu pete ngwa kena nzela moni mo fatiki to nzala akobuka pe manga isungiye suka kazi ya wana bakonza mboka bosunga biso ingeta bosunga biso po biso nde toko bimisa ba capacité to ba don o tata mokela tsaki kati na biso pona nzela na biso soki to bimisi bino boyambiang bo pesi ba ordre ekokisami po biso toko bando koloba na biso to lobi soki bino bozoyoka biso te kokoso to bando lekaka tozoloba mais soki bosungi biso bo soutenir biso boye ba ete bato ndenge bazoloba boye ndenge nga naza mokonzi seke zape na posa bato ba kosunga ngai par rapport ya ba conseiller bazala donc lokola na el médecine bazo sunga ngai ingeta soki na yoki malobo bazoloba po population na po seza kaka intérêt ya population ezala malamu donc na place ya banzete ya kazi ya wana te tolona banzete oyo bambuma nango toliaka tolona banzete boko benga biso pe ba docteur africain doze belé nzete ni na nzete ni oyo peneza ga tina makasi à part na ba fruit nango même ici ça nango to poso nango to talisa bino to zawana pona bino to ko sangana na obo ko bengisa to talisi nzete o sokolo nango za malamu donc oxygène nanu ya lilala na oxygène ya paipai ezana bokeseni nini siko ko sunga pena na oxygène ya malamu koleka to talisa bino nzete o nde ingeta eza belé wana eza masolo mususu ya chambre o eza ki to kovanda ni na bakonzi ingeta to talisi bango po o eza wenze to lobela ngo bongo kadia pembana ndenga na aloba boy azoyoka nga kolkanza tini na aloba lingala boy tango komona ba machine bangwana bako traduire na ba anglais na ba français na ba portugais pe bongo na bongo bandeko balandi émission santé lamu tozali bena kopusa na malembe tozali bon kolobela ba aide ya loposo pembe na secteur médical wana tomoni ba moustiquaire point de insecticide ba vaccin pe bongo batonga ya repos nganga buka si bon kolimbola malamu ete na place ba mindele basungaka biso na kolona bakaja ebongaki malamu kosunga biso na banzete oyo eza na fruit na nzete na ole kosaeli mbuma nango kosaeli pe kasa nango osaeli fruit nango nganga buka lingisi siko ba potolona banzete foko ka bozela aide uta libanda bango ne baya kolonela bino tololenge kani ingeta soki tolobaki bongo par rapport tango botunaki biso ba pesa don ya bakazi ingeta yango tolobaki bayela biso bakazi ate mais bayela biso banzete oyo fruit to kolia pe bongo musisa nyonso na yango to bénéficier mais biso moko toza na capacité pe toza na ba makoki oyo kosala ete tolona banzete te banzete ngesa na Afrique eza na Europe te oyo tokezwa avocat na Europe te eza awa na bandeko bazolanda ngai mususu pe ezalaka kimutema mabe mususu azo mutema be papa ni par rapport ya boye alie manga ingeta poalo na mukokoli mususu ezalaka nini bo ata na loni yango ngam na oliango bato ba oyande simana est-ce que manga oyo yozolia yo mtolona kango yeti soki oyo alona kango azana likanisa kolona nguti yo lingo yo olia manga lingo oliango ti tala lilala moko ta musu ezobimisa 17 mbuma na kati ya lilala mais na kati ya lilala 17 mbuma moliango pe nyonso bwaki ni likanisi ya kolona lilala wana tokena bamboka oyo kokwa to papa moko azobisoke moni nzeta safwana to nzeta vokana koko na biso mutatika ngwe siko tali ajo ya zana ngotangu so alia ba 8 millions ya malala 8 millions ba manga matika la kolona ta kumisa kaka nzeto yo koko na biso mutatika kango pona ni nyonso wana soki to bitoke na muzindo ezali mundele poto tozela tokangi maboko tozela mundela ya te na oyo uta na lole ekita ezalo zo futela lupango zalaka wana ndenge bozola nango futela oleli lala lona soki yo okende eza lupango futela kasi oyo otika na bénéficier nango tant mususu mwana na yo sima ya 3e génération na ayo somba lupango wana soka ya kuti nzeda a bénéficier te a bénéficier tolongola kimutema mabe tango ne songa nzila zote ya biso tolingana na kati ya kolingana ebombi makambo ebele nga lokola na kolingana ndeko mopanzi sango azelaka te ndenge ya salaki nga bolamu il faut kanga na zongisa te tango musu bana na ngande ba yo zongisa bolamu na pa bana oyo bino bokobota oyebente donc nyonso wana na kati ya kolona malamu na kati ya kosala malamu ba maloba ya malamu tango ezobimaka nde ezobenda pe mapamboli na mokili na biso donc tozela mindele te biso moko tozana ba makoki ya kolona pe tozelaka bakonzi te so tobika tozela bakonzi ekopesa pe kokoso na biso baye tozali toliaka malala toliaka bamanga toliaka bavoka olie kobwaka mukokoli te po mukokoli wana
oyo mona ka moko wana mais ezana ba avocat ebele mukokoli ya manga ozomona ezana ba manga ebele na tango tozolona tokomona ete environnement na biso tokoma na mopepe ya malamu po banzete na biso no bakataka kuna na ba forêt équatoriale soko telemi na macadam otala ndenge ba mituka ezoleka ndeti ngai nazala nezaleli oyo soki mutuka eleka na banzete wana na yaka pena na simbili banzete wana monengo kende boye kende kimpwaka donc kende kaka bongo kende bemba nzete na bosembo tata mokela zo mona na lobaka bongo ndeti lelo toya na moto pona ko sala émission nzete eleka si banzete ya minene ba grim ya minene na yeba na simi monne bo kende boye kende ya kokufa ko memata valeur moko te ya boyindo po bino bomona ka nzete ke mais kena ebele ya biso bayindo soki forêt wana o balobaka eza soki deuxième na Afrique lukuta po banda babanda kokata yango soki ezalaka deuxième ekoma de ata ba cinquième to sixième mais si la kaka te mais ezalaka deuxième mindele bakadia mpema donc tozala na confiance na bango te na o nyonso bakoya nango sauf eloko te tozala na confiance na o ya biso topesa tina tomatisa bavaleur na biso po tomona ete toza mpenza na capacité ya komisunga mpe ya komisala oyo nyonso toza nango posa tozala na confiance ya oyo ya biso kasi mindele tozala na confiance na oyo biso moko tokomisalela tozela te na aide oyo ekouta libanda matondo mingi na balandi ya émission santé la mwana tomoni ne Congolo d'Afrique ne poiti lukao o bazolanda biso makasi na kati émission santé la nganga buka dingisi ndombele kipa vita malgré ba exploit o bosala bozo bikisa maladie o na moderne babengi yango maladie incurable donc maladie okoki kobika te bozo ko dénoncer mayele mabe o loposo pe bazali kosala po ete aya détruire santé bayindo nini esalaka malgré nyonso bokosala donc mundela à travers médecine na moderne bamoni ete maladie biso tokokoka yango susu te me baye bino bobikisi yango mais nini esalaka na nyonso bokosalaka baconsidere bino te na bango moko nano population mpe na bakonzi na bino bakonzi na biso ya mboka matondo mingi yambo baklasse onano tozotanga to bandeko na biso bazotanga yango nano ezoboma kozala na biso bayindo moyindo eloko nyonso asalaka akosala eloko moko ya malamu yo moko pena na miso mona ngo eza malamu mais conscience lokaka moyindo asala yango seke eza nango na ntina moko te nzoka nde esengeli toyebaka boye eloko nyonso ebandaka ingete eloko nyonso ebandaka eke na bokoli kino na likokisi na yango o lelo tosepela na yango mindele ndenge tosepela na biloko nyonso mindele basala toyebaki babandaka bamipesanaki bachance entre bango na bango andeko nanga ndenge bandi boye to apuye ye ti lelo bakomi siko biso talaka moto alobaki bakisi na bino bokoko wana boyaka na ba 25 litres kasi lokola sali de ya 25 litres pesa ye tango sunga ye na 25 litres wana nde na kati ya kolala kolamuka ekolingisa ye te lokola azalaki na mayele akosalaka akisi ezala 25 litres wana malembe akokita 1 litre akiti tia kokoma na baniveau na ndako lobi bokomosala basiro bokomosala nyonso toza fier donc biso kaka te ntango biso tozosala ngo seke bayindo na mobimba na bango nyonso mpo ngai naza moyindo soki eloko na ngai ndakisanaki etekango na Amérique bakoloba moyindo africain moko aye kolakisa eloko oyo asalaki donc bayindo nyonso na bamboka nyonso tozali to bapays nyonso bazwi valeur ingeta eloko ezosala bongo eza manque ya considération oyo touti koloba tomilinga nanu oyo tozali tomipesa bavaleur na biloko na biso moko yango ekolingisa ye te sunga biso bachinois mpo bakóma lelo lolenge bakomi wana mpo bamilingaki basoutenaki entre bango na bango bongo siko biso eloko ya mutu mundu ezalaka mabe wana wasala yango comment tata mokeli to nzambe pa koya alati nzoto ya moyindo toyeba pe teke oyo eza nzambe soka tomoni na moyindo oyo aza aventurier siko toyebi te tobongola baposo ndakisa ndeti nga ndenge nazoloba boye nabongola couleur soki nakomi mundele naloba boye so nazalaki mundele ntango kaka ezosila omoni kaka ntango emission ezosila bapeli mbamoke bandi docteur nganga buka adingisi oza wapi tokomona ndenge nini me lokola naza moyindo bozoconsidere te maloba nanga te toconsidere maloba ya ndeko na yo moyindo azoloba po loba yango bongo ezalaki na ntina moko songolo to mpe azwaki likabo yango epai ya tata mokeli yango elingisaki ete ya kotransmettre yango epai na bino bandeko bozolanda biso mpo elingisa ete na koyoka yango tokɔta na likanisi ya kosalela po esunga banzoto na biso po tozonyokama biso bayindo matondo mingi tokomi pena kobenda suka ya émission na biso ya mokolo malelo toli nini koyi kopesa na bamama oyo wapi ndimaka kozwa batonga yango ya repo oyo tosi bongo kolobela lelo oyo bandimaka kokende kozwisa bana bavaccin mpe oyo bandimaka bongo kolala na bamoustiquaire imprégné d'insecticide
tolini ne koyi kopesa lisusu na bakonzi ya leta pe bango baminganga o bandima koyamba badwango ba aide wana nyonso tolobeli na mokuse nyonso ne bo profiter pe kopesa numéro pe adresse bisika bakoyi bongo kozwela bino. Matondo mingi na roliki ya toli ezali na babisiko oyo bangongi bazalaka mo ebele ingeta po topekisi bino bosala ba moustiquaire te ingeta nzeto babengaka lusangu sangu to pe bongo nkasa na munoko mususu mbondo ingeta soko sombi yango soki bangongi bazalaka donc tango bokota de 18h tumba yango milinga wane ko bimisa ngongi ya kozala te ngongi ya kokima esungi ona no pona ngongi pe sungi yo pona ko belela milimo positif e ya pene na yo ko kimisa milimo négatif donc asungo na physique pas sungi na molimo siko ba obo tsaka ndeti ba benga oni 33 tours ba dragon na portugais na yo ka benga ngo bongo ingeta tango tumbia ngomoni parfum wane bimisa solo wane bimisa eza solo moko démoniaque bandeko bozolandanga ezo bendela bino milimo mitelengano bazokota na ndako yo monete bangungi bakimi metiki milimo mabe na poussière pe do milinge koti rimi malamoko esali yo désordre lobi botio sinusite ekomi su makambo ebele donc neteni wana bandeko na ngai bosalela yango te omoni bandeko na biso ndenge mopanzisango lobi topesa bino toli el médecine tosala attention na bakonzi ya mboka tosala attention makasi po ondimi nozwa mbongo baye kopesa bino bakisi po bakoma okotela bino bakisi na bacentre na bahôpital baomoya bakoteli bino bakisi soki oteki yango mingi botikalaka na bamilangi boyebi bayo bozolandanga ingeta na bacarton pourtant boya batali pourcentage ya 100 carton seka teke ebele bapesi bino makoki ozwi makoki ingeta mais ngambo epa etata oyo asala likolo na se bakolo bato oyo bozopesa bakisi wana oyo boyebi ete bakisi yango eza mabe mais pozwa mbongo na yo opesi bango ngambo lobi banga mai ya molimo ya musuni nzoto ezanga na limite 70 ans okufa to pe bongo 90 ans mais na molimo place okende eza na te belo kosala 600 ans okufa te oyo okende kokuta kuna yo moko ndo kozala témoin ingeta bozo pekisa ba mama boti mwana oloba apesa mwana wana mai tia kokokisa 6 mois tala niveau ya kimutema mabe mwana zomela libele de 0 à 6 mois akemela mai tia kokokisa 6 mois siko mama lie wangila ne kena nzela mai ameli si mwana lie wangila alie pondu me yo tango liaka mbala moko melaka mai siko mwana wana o garder ye tamula ya ko mela mai eke ko baby sa cerveau faiblir cerveau na ye mwana yakina ba capacité makasi ba capacité kufi pona nini énergie ya mai ekomi na kokoso na kati ya nzoto na ye lobi combien de bana bo baby si ba cerveau na bango bino ba médecin ozo beta pesa to melisa mwana mai te ndengo okende bongo tia ko kisa 6 mois oyebi makambo zolo beza bongo te mais po batangisa ki yo na ba docteur ba utaki libanda ba mindele ba kadian pemba wana okokisi maloba na bango mais pona ko boma ba yindo tokeba po biso te tolingaki toya na bilembo ya kobikisa bato na elle na bino moderne soit disant to pe bongo na elle na biso traditionnel mais tata mokeli nde mutu atiaki makabwana lokwa tata mokeli atiaki makabwana seka yeba koza utile pona kosunga bayindo na yango monisa ki utilité na yo epai ya bayindo kasi kolinga te olia mbongo po bebisa banzoto ya bato komi na soka bo profiter kopesa numéro pe bisika lolenga kani bakoki kozwela bino ingeta pona kozwa biso tozwa mibongo na Matadi Mayo na ndako ya lobiko ndenge tozobeta sete tango nyonso wana eza centre hôpital te to bongo centre de santé te mais ndako lobiko soko ina maladie ekotikala kuna yozongi na lobiko ezwami na Matadi Kibala soko komi na Matadi Kibala ozwa moto to mutuka oyo ezokende Matadi Mayo soko komi na rea Matadi Mayo otuni aveningi numéro 57 okokoma na ndako ya lobiko pona kozwa ngai docteur to pe bongo nganga buka dingisi ndombele kipavita okozwa ngai na plus 243 ingeta 90 661 35 91 plus 243 90 661 35 91 wana mituna oyo botikali na yango na Facebook soko beti ne dingisi ndombele kimpavita bokozwa ngai pona molai bwa mituna to pe bongo ya biyano oyo tokopesa na bino matondo mingi na bandeko balandi ya émission santé la moto bendi pena suka matondo mingi na ngabuka na kondima koya koyanola na invitation na biso mukolo malelo matondo mingi na bino basa obozwa kibongo libako ya kolanda émission na biso émission santé la matondo mingi na équipe technique mobimba ya vamo télévision kuna na sima kamera tozala kibongo na ne kwa ko maisha elongo bongo na nembala tosunga maki susu bongo na lisungu ya mukamindombele pe bongo mukamingala kuna na montage tozala kibongo na netimba ndena bongo tokutani chaque
mardi na ngonga ya 12h35 pe bongo rediffusion chaque dimanche na ngonga ya 9h05 tika ete kimia tata ki likolo na se ezala bongo o mabota mabino.